Pour beaucoup ça bango, beaucoup ça on verra. Na beton ba fana plateau. Votre album ne Simba te yol ba ke Simba. Ah, Stade Mayor. Au moni mabe au sala. Ko Simba te. Au lingo so filement, au zoé, au comparer na maestro. Na mboka oyo ko sala ba vantité. Nenge Congo ezalelaka. C'est maestro lani ba wario ba gaulois, ba villageois. Nenge Congo eza. Na imanga mwana te. Bo tangela ma filement héros. Pour le bika c'était tout. Non. Non. Yé motanga lekena ba teva aya ba changer maloba ne on a tenga na vérité ya village. Ngana za boy. Yé mo so ki a changer so maloba. Ya za ne bon waza muta perdre, ya perte. Na lola. Kuna na lola. Na lola banzele bakode dati kuna na lole. Na lole. Kuna na lola agene komela mati una na lola badezele kolata mati. Ya sika eyende konanga kobuka te na masolo ya agence eza moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezandeka sérieux yako kama bonzi melanga bandeko na ngana agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli e comité place au wapi ba ko livrer le biloko après opesi mbongo ya boyinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bonzi melanga nano ezalate sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo ba koyamba yo pe ba kopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyi oui. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue encore une fois dans Étoile des Stars, une émission socio-culturelle toujours présentée par moi, Pedro Men, garçon chic de la presse, autrement appelé La Bouche Autorisée. Bienvenue à toutes et à tous encore une fois dans votre émission préférée Étoile des Stars. Donc, un grand merci à tous nos abonnés fidèles, un grand merci à notre patron, Gérard Semboun depuis ISA, merci infiniment à notre cordon Hervé Kabamba et merci à tous mes partenaires privés. Là, je vais directement boss Manu Okito depuis France et na sanité tout à l'âme mon condi à Londres, tout à l'âme mon condi à Londres donc patron. Merci infiniment pour tout. Il y a Bambo Tebele, na Vani Dombi en Angleterre, en Londres, mon ami de France. Et merci infiniment na Paulin Beto Dorté Korchab, monté ma maman Gisèle Beto et Bambo Tebele na merveille Mayangi, l'homme de quelqu'un. Monté Maya Sedel Kenge. Un grand merci à mon réalisateur. Lui c'est Doulé Atar Kabir et Antar. Excusez-moi vous comprenez moi grippe ça moi genre quoi donc on a nous qui grippe déranger. Un grand merci à Doulé Atar Kabir et Antar comme réalisateur soldat. Donc on est là toujours à mode boulot topé Sarah Makambo. Je suis passé aujourd'hui toujours comme d'habitude Nena on a bien invité surprise bien invité à Makambo. Donc je reçois pour vous aujourd'hui l'animateur Janet Janapola Mapeka. Stade Mayor Vegeta, l'homme de prétentieux déjà gomme sur les marchés de disques qui génèrent une star à Boaki à Pessi Makambo. Donc à un peu de domaine le trophée ça m'a comme trop bête à Pembe à qui je dis bonjour. Bonjour Pedro. Ouais, artiste bon. Ouais, super bien. Bon chic bonjour. Gomme kaka. Non, biso ba kino to arabo ba congolais to ra. To tu ya propre ma tout quoi. Ba kino quoi. Bonne Villanova. Ouais, Villanova qui toque super bien. Les gars bon monde quoi. Et je profite de repasser ma moto et pas mal sur les Fabregas et mettre. Ouais, c'est jouer à séjourner dans le niveau il y a Europe, Paris, Bruxelles. Ouais. Les lots déjà tout ça ouais.
nzemo na biso clip na biso et puis malelo ya qui est moderne qui est lita chamala et malelo et puis lobby deuxième volume ya album na biso gomme et puis voilà ya wande ba makambo kende ko sala to na makambo kende ko sala na mba ko afa gomme bima obenganga soki disque bimi na zonga obenganga na ya to sola makambo to yeba suite nini roleka après gomme gomme bima ki na ebité yo moko mona parler yo moko bwa ki na gomme donc to c'est là qui gomme et ça makambo to c'est là qui vomé ça ndo la kanga va bima mais ouais gomme ça toujours makambo bien on les vire chaque jour ils ont vimba ba maman mi kate mutu ba ebi secret à les vire quoi et ça veut dire album même chaque jour ils ont vimba chaque jour au monde pas merveille non chaque jour au monde makambo ya bien quoi c'est gomme makamba bien le stade mayor gomme batekio makasi est-ce que gomme c'est un succès gomme est accroché gomme est binisi mais oui non le bandé so bino bomona la question c'est la question de tout naté parce que c'est succès bafla tout parce que yo la katomi mais bafle ngana lo bafle o te ponga na ebida ke nga bafle to sala ouais nga bafle vraiment to sala en plus na sous pembeni ya les maîtres moto bafle yo ke là ça veut dire biso ngana daza ngaza da jene stade du mayor déjà na rasi na ba cri na rasi la boulot na na makambo na sali na eba kina il est inapercité bat ba yo ka ngo bat binaka ti sikole to vanno boye bat ba o consommer l'eau là ezawana makambo makasi tu vois makambo makasi comme déjà dit ce que bimaki bazo consommer gomme na ba palais on peut savoir moins intégralité live l'eau les gens ba prétensé prétensé pas prétentieux oh prétentieux maman oh prétentieux Jingle Kabala Boss Jérémy Lokate Diemboko j'ai d'ailleurs ma banga héros oh prétentieux Junior Yala la ya Isha Lindo Tipe mananyo yosoki nani na Bruxelles Bala Afrique mbona 3 Président go deux fois tina leli et prétentieux Nebisaki bango batika keto yi on ne va pas comprendre on va ngana ba kinanga ba makamna lobby et le bato ba koti bato pour parce que tant on a vu que nebisaki bango batika keto ba keto miste basé belé na mokili ah bon ouais ba keto miste bato mususu balingana bango évolution ya mutu te ba moni muto oyo azo ko avancer azo sama ramener bien bon quand tima bazanga tena tima parce que on a vu bino botika keto pour keto ebomisano yo sano keto mais moni ngazo avancer comprends Fabrice Sila et lopangu bateka bilamba na kasavubu bashapona matete menga tene na lobby maestro wasila te mapangu na Belgique olude na makampane omona ki to solo akisaki ba degré ya makambo to sala ta na yo wala bilai na lola babare ko zalate kuna na lola chuku ko bina mate kuna na lola banzele bakode ndate kuna na lole tu vois ça veut dire ça ba crime bo ça na ba niveau album ba mususu ouais ya banani wana isusu te yango ça ba mu ba cri na ngeza ba cri oyo ça na ba niveau album ah bon best album nini album belé autant ba combo non je pas le temps na tangi na bi album mutu timi na lobi ko ça ba ki l'équipe album ba mususu ba loba pe ba TV OK ayi pas zo loba mais ba cri na ngeli album na bato ba kombo nezate désolé alors bobo ki na gombo bundi bitumba na bi ngo komba kazi bundi bitumba parce que bobo ki bona gombo bino 3 qui t'es parti na pesa comme mulunge non biso comme na studio biso tant to ko boka gombo to yaki na détermination biso nyonso to yaki na esprit to ça les loko mo parce que to bambila mutu bazaki wana tango mona chomi na ngwere ndeka likolo je sali à passant na micho na kasa États-Unis déjà ya na ba Gina PMF na ba Francesco Totti ba bana mai baza wana bon que pourquoi fonga pena kenega
Ah, il faut travailler dans le disque. Bon, ils ont un disque. C'est pas ni bilongé. Il y a un disque. Bon, on va disque. On va en vacances. On va Kendara da poto. Kendara, il y a un Kendate. On va Kendara poto. On va Kendara poto. Voilà, ils ont voyagé au Basali, tam susu. Il y a un Kendara poto. Tu vas venir trop na kini, bon, on a gagné ce cas. L'espèce de Kendi bien. Ma faut pas que moi vacances na mboka na bango na Amérique. Mais so pas Kenda ngo sala bien ma bête. Kasi il faut la moto. Ma soni to beta otunenga kamune. Otunenga makambo ya makambo parti tout ça makambo parti wana. Ngali ngali kama to bana un par un. Ali mais kuna to ya sima. Voilà. Ça veut dire ntana moni ba chomi na ngwe na moni ba musamuna. To yaki mon esprit qui to boaka, ba to ba sepela. Ba to ba yo kama ki to za. Voilà quoi, ya moni ki gomme. Il y a une vibracité. Nous sommes là, aïe, le cola pas na sifflet pour na roulage, sifflet pour na arbitre, fafare kota na mindule, fafare babetaga na matanga, yango ba yambela kaba konzi, aïe, ngana ko boaka na fanfare, fa la. Chumaina, vandano papa soin, vandano papa malamwe, umela na ngwende no. Vandano papa mapasa baoyo bakengela ki maestro mire kweleli bango ba ignora ba chola ki maestro fabro mire kwelela bango tala bango na bemission tala biso na tourna America umona tala bango na tourna America tala bango mona bango ay susu maestro selinga bola muwoyo Zamba salela na frère Joël. Maestro na lingi yo talandengo komisinga tunanga linie tunanga maestro na opa osalinga bola mulokola moto wakananga kala. Siko po ndeni tinga no yabo makasi. Bolingweza donc mninga ki fois batiki mais abo abakla mninga émission. Bilo ko tsonde se. Oh Jene stade mayor. Siko ata shomina ya musabu. Dans les matières comme mal à l'aise. Non, pas critique. Pas crier, et ça va créer la ventité. Pas crier en jour, quand ça va bombe. Il y a un studio. Il y a un moment qui est en train de y Natal, je suis un petit qui bouille, mais vous savez, bouille. Ma femme a encore prête à se prête. On a les bons gars, les nuances n'a mawa. Je me sais les bons de ma camunios. On a les bons scouts, ben, si kaba. Il y a Babi qui a climat au bois, il y a un bois qui est gomme. On est clair sur la question de thé. Non, au moins, tout ça là, tout ça, tu vas se bien kala. Tu comprends? Mais ça là na kala. Au moins, générique, papa qu'on a des génériques. Climat, ça bien côté partout. Voilà. Ça veut dire ouais, il prétentieux. Il y a un qui va crier dans ça. Jene. On comprend. Il y a qui va crier dans ça, na valeur à l'album à baton sous le bar na télé. Vraiment. Tu vois? Ça veut dire dans na ba crime ça na ma casse lobby beaucoup parce que bébé nanga na ko boyoti. Ngana goti. Wa volume 2. Ata ba bengi ngai yuma nanga ya talo. Les sasco banzel. Vraiment. Tout ce qu'on a besoin dosement. Moi, ministre, moi, qui on a gagné. Yami, problème, c'est ce qui est pour nous en candidati. Mais ma fan m'a remarqué, parce que moi j'ai moi bien orchestre, comme on est yo, chomi, y'a mon sabot, c'est le caché orchestre générique. Bon fini baninga. Comme ça, binomi ça tout. Non, bakabolaka. Et le retour ya kabolaka. La deuxième volume, beaucoup quand on a beaucoup n'a trop tiré. La beaucoup quand moi pas partir mon qui on. La deuxième volume, beaucoup comme Musamuna, beaucoup chomi. Boka rodal, boka vaccin. Mais déjà Kende là c'est ma bino ne makambo bino misato ande bino bo simbi. Non, caché orchestre. Tes arabons oti. Arabons oti. Ba biso tout au travail, biso tout bosser pour na village. Tout bosser pour na ba villageois. Mutu na mutu ko fala que sa force na yi pour ba villageois, ba pesa yi sous confiance quoi. Ça veut dire ngata na ya. Et puis, il y a des gens qui ont des prétentieux. Malgré les bêta, parce qu'on a comment raisonner à Moussous. Comment raisonner ça? Tant que tu as bébé, tu as roboté, tu as niance, tu as niance, tu as innovation. Tant que tu as fait trop, tu as comprendre que les gens ont une innovation. Innovation, c'est un peu comme ça. Tu as
bozola mimi tukefa Claudine Kinoye anga na bozola ngana nalinga na bala papa lo bangwa meli bakwitse bele yale kanina kikwiti omona yone ba protasa papa papa se va vivre tout à quitter ngana tuti ouais tu vois mais et ça c'est là où va venir sur ba ça qui pour jeune ba bon c'est na mongo déjà caché wana ah bon non jeune ba boire fort orchestre ba ça ba jeune ba bon c'est da caché wana et comme on m'a même ngamo na lo ba ah na boka tirer moi qui na bon c'est caché wana ya ka ça la bon c'est caché il mo yé et na mina na saka tout droit ça qui na monotonie ma caché voilà c'était pourquoi non c'était parce que musique ya Congo où il y a tué le jeune à l'élo bazo travailler ah bon ça va mais jeune ça tout ça en général monsieur va travailler dire non sur la exemple général animateur tout babo que ça l'élo ah bon bah ba travailler c'est ba on souté ba ça ba bleu mo boy il y a un moment qui dans une ville en Nova mais sur bisco stade moyen faut boire vraiment faut boire comme on lo ba oyo ba chomi ba témoin ba musamo na ba témoin ba masa tout ba témoin tant j'ai na studio les moyens sont dans un souci to bois quand des pour na peuple yo ya lingete que tout ça là et là mon vega to sena biso kaka sebe mon vega ka fa pour ça c'est là te non faut y boire comme fa pour ça c'est là et lo pango pour mu tout ça a ko lo ba ne kango oui mais biso ko to bois to tsama kriko ma pango na Belgique on nous dans ma campagne. Il y a pas tactique de jeu. Si on animateur mon bien raisonner à ça maman bon et ça la moi passe. La place tout le bar. Pour na ça maman na salaki. La place tout le bar mingi il faut tout ça là andi musala. Musala. Sali musala on la qui si peuple on la qui si batou qui on comprend que vous êtes capable ya ko défendre mboka na biso ata batindi ata na guata na moso ki wapi. Tu vois? Ok, du coup, on peut savoir comme. Sur le temps, on a album comme Eleki, tout le monde est bien, les singles après ça, ça va quatre, bon va bien, bobini va boire qui bien. Maintenant, on va fan, on va déclarer dans internet que et accroché té na. Et on a besoin de bolo bango. On va fan, on a besoin de. Tenga lo ba, tenga monaka. Non, on va internet chaque jour. On a internet chaque jour, on a tambolaka. Puis ce album, à peine, au tika bisoko. Ah bon? Botika biso ba tout d'abord bina na bango ba c'est plein na bango ba kino liwa eza wana na marché. Ouais. Car morden pe ils ont malelo. Est-ce que beta ne ba tabite beta na ba mon pépé, c'est ça le problème. Album ça plus album tout maïs soit ça là. Ah. Je te dis non son vérité. Et ça plus parce que boyo kango bien ça na ba savoir mon na kati wana na ba test na ba thématique na mélodie ça plus que eza na ba poso ba tido ba na pipo stade to sali ba musique to sali ba musique te no fete ndeni no solo lati ouais solo pembe to sali maïs sali ba musique mso ezalati ba guitare ebetite na rumba guitare ebetite son altesse voilà guitare ezate na kati ya rumba ba beti na maboko est-ce que zalaka na album asala le bosso les alaka ah et pas na yende zakate mais voilà non c'est ça la bandika pas na yemta ayana ba innovation là ça veut dire oh non solo non c'est maestro ya sala la musique na ye ne bi levi mbaka le lo sala ki mususu le passé mususu le lo soso mususu na on vimbisa quoi idée tu vois album auto pe sango temps album na biso ya gubo makasi comme na ko beta na kitoko ba c'est plein na partout. Qui a moderne chanson préférée dans Alita Chamala. Voilà, Alita Chamala. Ouais. Et moi je bima. Il m'a peine à 18h. Ouais. Tu vois, ça veut dire c'est là vraiment. Biso to ça matata. Ça qualité le coup tout no qualité. Donc comme beta. Et beta makasi. Makasi. Alors volume dendezo ya boy. Bon kabula charge pour mon son parce que volume 1 ba chaminga no clipete, ça na ba audio. Vous avez sous charge à volume 2. Non, c'est un album mon côté. C'est un album, c'est un gomme. Un gomme. Un gomme, tout ça, on promotion. Pourquoi? Non, tu Kabola qui on prend le titre. Ouais. Comprendre. Le titre, ils ont partagé 14, on a 12 titres. Et puis dans ce beau ça, vous respectez en côté. Non, papa. Mais sur ça la musique, le quoi jeune talenté. Ah bon. Mais ça la musique, tu es gamme dans ça, on doit non. Mais sur ça la musique. Azana ba manager, azana maison production, makambu tout. Ouais. Faut ba décision yim ta zwa ngote. Yena bongo akola la ka bona na zo e ba bise la muka OK place bula. Autika madame ne na palais na ba lifanto, au bima air wana OK musala.
Tu vois, il y a Salara, à Salara, Salandé. Pour na villageois, na peuple congolais, Afrique mobimba quoi. Parce que biso to africain quoi. Totombola non tozotombola RDC. Mais to tchaka Afrique mobimba parce que maestro musique netambola partout dans le monde. Le lot au moins que biso ba Mali tozali, ba Bidja tozali, ba to benga nga au moins que ba bengo ba mboka o ba no bengo ti. Tu comprends? C'est ça déjà moi goût à vie en moi quoi. Mais cela va mélomane ba lobi que artiste fabricant à Kimaki date deuxième volume parce que à mon avis volume installé moi genre Akimaki chaleur formé c'est ça fallait. Yo quand même gali comme monde anyway. Yo quand sur le gomme d'actualité, yo album à sika, c'est sur la ligne. Mais voilà, album la biso on les album gomme. Et ce que beta kate, ce que beta kite ba lobé la rate, ba lobé la te. Tellement ba lobé là. Mais fallait quand il y a sur catch. C'est que et beta ka. Vous avez tout fait la formée, c'est ça fallait. Mais on a comprendre binoté, on a comprendre binoté vraiment. Quand ça que madame ça volume 1 volume 2. Volume 1 bimika ba pousser volume 2 le monde da musicien. Ya ta kabi na kosi. Omoninga yi na linga to pesa respect papa patron baninga. Ouais. Na ko linga otanga na kombo ya ba patron ba orchestre musuti. Moi je suis ici pour notre album. Votre album. Voilà, tu y a pour le album na biso. Ce que votre album écoute l'album na marché na terrain. Animateur. Si quand tu mets en solo ya Stade Mayor. Oui. Tant comme tu n'as pas président ba Stade Mayor. Il y a un moni que ce que bato mususu ba comment on le connaît ba président baninga ba respect pour na mama lobana. Ngati no ma respecter. Non, c'était ba question moni congolais. Congolais question na ya kaboyi. Biso be congolais to na mitu na so boyi. O ba imatir. Oui, bah toi, bah imatine, bah la rate. Même bah la rate. Est-ce que vous savez bah imatine? Est-ce que vous t'as? Non. Bah imatine, on va bon. Tu peux mettre ma moussous. Là, tu vas ma filer, mon temps en côté. Est-ce que toi, non, tous les cas. Tu comprends? Ça veut dire, beaucoup sont en mon beaucoup sont en bout. Ah bon. Et ça, peut être tout un discours. Moi, la minute, je sors vraiment d'inga, vraiment en côté. Botika ba patron botika vie orchestre mon souci vivre en orchestre collègue na yo ba disque bimina ba marché ba ya ba boîte ba générique pas fallu former cette ori générique na yo kakiango c'est bien écrit en année côté au cri animateur na obana non ndeni pour la cri ba boîte qui pour le standard tango fort identité bolo là muto na mato yo na ba cri ya biso no album doyo karaté na minute o na minute o fona kanga no ba cri na biso o biso to boka na album na biso na zo sous charge ya wana kanga ba cri ya ba kese musebi o ba bimisi pour ani bien pour nini musama kasbo ndeko manga mais oyoki quand même obi ki temps o nyeso to loba o ezatan bon cri o kanga te moyoki formi cette générique pour ça il a attendre qu'on a maillot qui forme cette idée na le benoni OK si ko point ni o banila noka tenga lika no préciser non c'est que bino nde mutu bo mona kasko bo tsaka lokola bino nde mutu bo créer makambo na comprendre makambo nini makambo lika na o ba koma na bani na Facebook ko biso te question bas de match oui générique Zebuka. Ça va. Ça va, Pépé. Le voilà mon colo, j'entends le signe, vous voyez bien. Quoi fait le Mdembembe? Pépé. C'est le scram combien? Carré. Et pourtant, il est matité, c'est qu'on les capé. Déjà, boire qui audio, ok? Non, non, il était. Ok, t'es un clip de ma samedi. Ah, bonne chance. Bonne chance, ma bango. Bah, ça va, j'ai un talent. Bah, ça va, j'ai un talent. Bonne chance. Bonne chance, bonne chance. Bonne chance. Bah, j'ai un talent. Bon, il peut avoir un talent. Ah, il peut avoir un talent. Oh. Non, non, c'est là. C'est là, c'est mon vieux. Ouais, il a vu ma vie, c'est mon vieux. Mais c'est un jeune talent, Azobunda, Botikae. On a besoin de bloquer, on est comme un crochet. Parce que Magambo tout dans parce que Magambo tout yo moko tango lobiki yo volo bake Magama ya voto ici marate yo volo lo babongo na babongo ndeni pourtant on bake yo album na bino tu vas nane ba lobby pour nous ça fait tete na Magama voto lo babe voto to so la pembe non to so la pembe kasi lo babe bongo te bien ça to kumsa ko to bien non lo babe j'ai fait mon travail le bana ta conduire dans toute la question bongo kutu ivoto mta misal album atanzi moko ibitati ah bon sikoyo ivoto misal album atanzi moko na yebi yango ti yo yebi yango bom no kwa mebeta amoni
Yo retourne la question ba jeune na comprendre bien na comprendre la question elle kata matiti te OK na musika po nini te po na na album te na tunga Eli ko tonga sanga te na tunga Eli kata matiti yala chanteur na tuni Eli kata matiti mawa donc on animateur sali musala ambozo yo ki bango te nanu na yo kité na lobisco bonne chance parce que na yebi bango na yebi ba charge on travaille ensemble? Non, tu travailles ensemble. Bon, bon, on est comme à l'époque. Oh, mais oui, à ça faire un makala. Ah oui. Tu vois, ça veut dire, on a besoin, il va travailler, tous les belés dans le Congo. Mais bon, il y a Eli. Tant que mais voilà, mais non, mais fais comme la fais comme un téléphone. Gomme batinda avec gomme, on va penser à gomme. Tout ça la promotion. Tes gommes batinda on va te gomme comment là. Tes batinda, penam da senga mo beto on a te. Batinda na WhatsApp. Moni gomme. Gomme. Na so on va na général. Kilo de l'animation africaine. Ce qu'on a mis zong ça se compose. On va na ngati. Yo so pona tunika elikata matiti. Non. Non so la na yo. Ah. Na niveau na végétable na on so qui na so na besoin na makamona te na tanga ta comme ba charge te. Ah OK. Tu vois? Mais est-ce que tellement na besoin que na Congo na za na ba jeune belé au ba bosser. Voilà. Ah OK. Vous comprenez? Et après c'est na charge ou ta bi général jeune. Ba soda ba belé. Vous comprenez? Parce que nous avons charge dans les rapide, il faut aller là. Mais il faut bosser ce qu'on dit. Il faut bosser dur. Soit bosser dur, soit c'est le qu'on a eu. Et tu vas te bailler qui va te passer peu. Nous avons quand on ça. Malembe dans tout cela. Nous avons quand on ça. Parce qu'on a besoin que va bosser, va taper esprit, na place va on hôtel abisso. Au moins le donner pas clean nanga. Le moins le va clean nanga. Va clean nanga et lequel bon il y a le volume 1 où il y a Ibrator abimisa. Ah bon, au quand on peut. Succès. Au quand on. C'est pas sorcier. On a eu d'attendre pour préparer tout pour Ebima. Je comprends. Parce que Ebimi, attends un moment, na yokata générique na yokate. Si on a na comme le roi qu'on est leader na bango parce que ba bleu on a na beti na ba nzela moto ba bimisa ya ba kina nga et nos arras le connaissent pas album. Tu vois? Ah bon? On a son pembet. Na lola baba rekosa. Les filles image tout le monde va tout tombola. Kuna na lola. Nani obina ngoti nani? Na lola. Oui bi lelo to komota la rande kitandeni na ba TikTok. Vous comprenez? Tout le monde va kitanda avant non ba fleur répondre. Faut TikTok répondre ou non? Mais bon, souffle pas TikTok, il faut faire si go biso sur TikTok, to maïs waza tala. Ton obé to ma solo au maïs waza grand maître. Un maître des maîtres. Comme d'abord la musique est maïs. C'est là n'expliquer yo na tali ça au pembe poyo. Au côté ce qu'on a faut expliquer pour comprendre au l'ignorance. Au maïs. Na ignorant. Tango ba présent au tangi. Ba leader au tangi. Na Congo oui. Tango tangi des présidents au tangi wana. Comprendre? Banane. Autant que Jésus de Niance, na président Fali. Oui. Tant autant que Jésus de Niance, na président Fali, il faut maman nani, mais ils fabrication. On a selon yo. Hein? Nenge Congo kendaka. Et comment que bon? Nenge Congo kendaka. Nenge Congo ezali laka. C'est maestro nani ba wario ba goloa ba villageois. Nenge Congo eza. Mais bien flani ke bino bosi malembe na expliquer malembe sorema de mun aboy filement article poussa na pembe na makambo te comprendre ya osala makambo tu maïso salaka bango fu basala makambo maïso sala biso nyoto no sama makambo pe na so sala ba bana na yi comprendre so maïso lati boye a olata boye. Vous comprenez? Parce que la page j'ai créé polémique. Non, écrit polémique. Non, attendez que papa n'a mis ta date qui n'est pas à la table, n'est pas bimeli, il veut le fantoyer, voilà. Stade Mayor.
ndeko na ngai kotsaka bango na maestro pembeni baba frère non oui Pedro ndabimisa bango fabrication boité Pedro mais babutani pe musika kama foko ndima bino bondima baninga neto defra bino na Pedro te sikona na boya nde baso bilakeli mabe bino mutu bola ki bosa ki baba bango ki liboso te comment ça pour beaucoup ça bango bota bono bere na betang ba fana na plateau votre album ne simba te yor ba ke simba stade mayor au moni mabe osala ko simba te o lingo so filement ozoye o comparer na maestro te comparaison na mboka oyo ko sala ba fanti te ngana lokola fumu na minicho parce que l'animateur tout lelo na génération na lelo bango tout ba otalanga donc ça otala yo ambulance otala yo mais il faut batalanga général na bango gen ba otalo oui pour apporter ni na carrière na bango to na boulot na bango ba kisala bango nini stade makambo na yango yango ne bango fuba ni asika ko ba bwaka te ebele makambo ebele comme quoi Nathalie Siot to bina da ba diemba balancer Nathalie Siot non Nathalie omoni cri yebi valeur à cri nga noté ka cri nga ki parole na teka ni boté kaka ba cri nga noté ka cri nga na bi valeur à cri nga na bi cri tu vois nga na bi cri nga ta na boîte na mboko yo ndé na boîte le pa ma yeso boy ba animateur tout ba autant bandimio tout le monde a zaboyé ya kusakana te bige oyo mais ba pression au sem sala ki robito ko leki bango non ko lekate mais oya siko na innovation ba te bele ba na innovation na animation mais nga na ba innovation na boka ile cri ya brigade po makamondo yebi yango miate yango comprendre te na ba animation bien na alpe ya musique na boka brigade so na la question na cri brigade boka na cri nanga nga na batisi suka nango comprendre ça dit continuité voilà ya ça suka nango prétentieux prétentieux pas comprendre ezalati j'ai d'ailleurs mabanga héros oh prétentieux jino ya la ya Chalindo tu peux bokana de Bruxelles bala afike mbona 3 président Baba national et prétentieux nazo kabolango mais so ki ba jeune lelo mususu omuna so ba pese écrit o a ba content sou prétentieux normal prétentieux maman prétentieux papa prétentieux binano prétentieux tikiti piki musique ya wana ba boule ke mi wana ko décortiquer nazo panza ngo ozo comprendre nazo panza yango ko tsaka ngai na ba biberon te ba biti ba ambulance biberon te ba biexo utala ba biexit nani ambulance a frère na ngai ko tsa biso na ba zizane ba polémique te tonite ngana lobela makamwa animation nanga mais oui galeki quand même ba cri Pedro ngana na ko tike émission obi kana ko tike émission tike émission pour na tumbolo ga ba galeki yi makambo ma plein agenda ba poto ma plein na obo ate me ko to ba poto ozo yo mo zo chanter na yebana o chanter ma loba nga stade mayor nga pesa message ba fanatique ba loba nga pesa message te ba fanatique ba ko loma kama boite ba fanatique ba yebi ki nga na za wana jene ba cri nga bwaki ba cri o ekangi mokili na boki ba lola ekangi mokili na boki ba prétentieux ba fobisa sila ngam na boka mokolo yo kufa yo yeba te ekanga ti lelo ata peso yebi ndo kimangwa nga ngam na boka ekomi kilolo lenge nini o toko mema ngoka karera ndule mpema me toko mema ye Yosko ozo bango otsa bango pembeni ba cri nanga ba cri nini o ba jeune bazo boaka lelo o kozwa cri na yo la timi wata yo dadi ngama parce que yo inoka pona polémique bien to solati oh tsamena o penga ne kanda ziko animateur te non baza ba tika bango basala msana bango ni basalela ngo ngana osala ona ninga na osala ngo ngana ebongisa ngo nde ngana ina tsango na propre nde ba fina so ba Bill Clinton nde basala ngo comprends na yina ngo bongo ngana ngo ba fantiti ngana mana kopa ngo to sa ngo bien nene ba esprit o bin bozana ngo te wana spinning
Il y a dit gentil. Gentil là ici. Ah. Le bébé hein. Bien comment ça va aventure. Voilà comprenez que ce stade maillot disait na pour la mapeka nga ki nanga bo donc libota ya famille to betara ba pembe et ki ndara bo ya mafo tout artiste assez de foulé ça moi bien nanga polémique était na ndenge maintenant la big ba ki nanga leki ya ipato oboyango ba ki nanga leki ba ipato yo boyi ngai moni yo to na question ndenge nga na sa émission yo répondre na ba question ba propos tenir invité ya yo moko alors stade maillot au défendre leader moi mukia Fabrice Maestro artiste na habité lelo o so na défendre était na ba makambo salaka so tete biso ba chroniqueur to tiaka bango bato balonga pa na ye na conflit na ye tant bina fila vanda na caméra mo lo baké Fabrice a hypocrite Fabrice azama bien aller essayer ça combattre et même on a biso ba chroniqueur to ba bina filé mo na ima mwana te bo tangela ma filé mon héros pour le bika c'était to non ba misa wa mutu non ye motanga lekena ba TV aya ba changer mo lo bani on a tenga na vérité ya village ngana za boy ye mo so ki a changer so maloba ya za ne bon wa za muta perdre ya perte et ngana ngeteli ngati makam na ibo tika mi bamba na mi so pa ko panza na so pa sa nini ye wana vina ai bo lo bati ya za na ba makam tututu ya mabi na mutu na ye OK na mana kanda na ye non kanda na ite muta ibo lo bati muta ko pa makam lo bati ko to lo bati bien filé ye mo comme toi avec la TV art ngana za vérité il va villageois ba nini Maestro na ngati na ba clip ba villageois tali ba yoki pe ba ba PCP chance ye moko lisusu ngana senga pardon te ngana na boy fanatique orchestre ngasko na comprendre ngate sko ngana lo baka kaka na lo baka suna sa neti nini bolinga sani na sa neti ni botika botika eza lokwa ya Willy Musheni code mondial ya Willy Musheni code mboka code mboka ya Willy Musheni ye kutu oleka nzela ni so ya Willy Musheni ma mbuna nalo bana ngata masulo ya Willy Musheni kena lo ba makambo ba code mboka nalo bana ngata makambo ya Willy Musheni osala na ba mboko vraiment atakwa animateur titulaire orchestre banga botela na koboyote ngana kote ya Willy Musheni ataba bengi ngai yuma ya Willy Musheni nanga ataba bengi ngai yuma ya Willy Musheni na biso ya Willy Musheni ya Willy Musheni Wax masolo ya batoro. Est patron na yo. Bambo te bien section musique mobimba. Je salue Nick Cheta Mandende Kuru Trésor Bakala Bakalos Maître Mela Kabema. Bambo te belé da biku la lever nganga balobi Maître Yuku papa na grâce. Bambo te belé na Ado Porto, bambo te belé na Olivier Akialis par bana Mbinza. Bambo te belé na Vangusta mon confrère Liverpool Mundu qui m'a concert donc Liverpool Mundu qui on est ensemble toujours ndra Kendara artiste na Villanova. Bakala Bakalos Dadi Villanova to Kendo wapi. Tout le monde a chômé aux États-Unis, Francesco Totti, na PMF. Sur le mouvement pour savoir répéter en police, il y a leader autour de nous. Non, biso to travail, na biso et to kanga banzembo, to kanga magom bien, premier volume, la deuxième volume. Et pas 3 zoya. Pas 3 ans qui sous les 30. Pour tous ans la production moi na ninga matongia. Voilà, il va te bêter là. Et après Festival Rumba. Pas 3 ans na Festival Rumba na niveau ya Europe. Il y a les 29. En bêta on les 29 et les humains à Rosala na niveau ya Londres. Ana na milulu ana showgaze mon na niveau à Londres. Et après alors j'ai besoin sur la Kinshasa on moise belé au sala parce que on vacances baki pema na bangoka yo pema le lobite ozana mwanda mwa ngana na kenda na poto ta jour me manga poto na pemate jour me manga poto ngape so benza masungi aina komo ki ba vacances pour chemin sommer ko faire sa maître akimita zongi en mo kenegene boy so parce que non peut resomba ko faire sa maestro ya biso to ba grand animateur biso to ba grand animateur biso to ba stade mayor ba jene o ba ta bi jene déjà apola mapeka yo moni maestro azo sira sobelo jene ga bona lo yenge yaza mayeso ye mutata aloba oyo kingani ye mutaloba ye kingani ye kongo pe yebi ki wana kingani tu vois ça veut dire bo botsa mona se
bapoto eza nango banzela ya bavoyage tokendaka nde kosala mosala soki eye mpona mosala tokende tosala mosala toye mpe tokontinue bolo na biso abdi ngai na ya miziki te mpona poto babonga na Kinshasa mpe bazali bakoma na bango mpe kokenda wana pembe ya makambo eza kobukana voilà ça veut dire ngai na osala nde miziki nasepelisa nde bato balingaka nga bato balingaka la bonne musique tu vois voilà ngai nano famille na nga mono baona fan na nga c'est bien kotalaka siko famille na nga babafani na nga famille tout obaka eti yo poto faut kendaka poto yaka oyeba papa mosusu yaka te faut poto faut kima bani parce que nga na moto mo faut que poto faut yaka ça veut dire faut mona su famille moko besusu végétal moko boye o nga mona déjà kutu nayeba da bapasa bapoto ya koluka da koluka mbongo ta mosusu apo kepe poto olemba notika na non dans sola na oti comprends so na bita msunga mona Kinshasa ta msunga bobaki na vanta na ta msunga mo na Kinshasa comprends ma sœur tout père ba nenga ba non tu vois ça veut dire biso poto soko ke on me kala na poto Abdullah Ndelo bana ba niveau ba non masana ngai 10 à Mboka Hervé 10 à Luanda il soit comme akoma 10 à des pays à beta na Luanda à beta rapé na Paris voilà à international il y a Angola et puis à beta rasuna au niveau il y a club à Paris Hervé 10 on a masana nga vraiment na ninga ba Paris ça veut dire nga poto za ezata kati yanga bon non so no pembe vérité ça veut dire biso poto to ya musique pour na poto ti so ya kaka soki oya kaka so pe ye nango te stade azaka stade jene nga ndo bwaka na nga fort mais souci na nga ndefona pe ba mapangu siko ba contrat disque bimbo souci na nga ba contrat nga sonu makambo so na important souci na nga na pe mapangu na pe mituka na za na vie na nga bien ba lifanto ba tutuna Kinshasa ba tupe ba ke muni animateur wana yé mtatika pe boy yé mtazalaka boy c'est ça pour honneur ya musala onga na luka onga na tamso na kimela ba chiki makambo tout on se comprend ça veut dire ngwana yangwana est plus important. Ça m'a pas trop kima bachiki pour la musique oh c'est kima bachiki ngama na team ngama chiki mana na kima ngo trop pona na ke beta na ngandule e banda musique ti lelo na bona sala ka musique ngano ko kwato sa musala tina ba masa to kona ba Luanda ba yibi tana na Luanda tu vois donc passion la musique voilà ba ko tanga na sala froid pona na no me ko sala froid Abdullah Ndelo na Paris hier tano me manga na sala froid muta yebi ninga te mutuni te na ka soni pona na kota na sakar na saka bu na mona nga muzika na chezo sanga Kinshasa na esa kop na nga ça veut dire botika nga sa bolo na nga na limemi ya nyonso quoi et voilà vraiment en tout cas moi je te félicite bon moi tu comme ça kitoko merci lingende boye tu as décidé et na évité poto kabana bambote non on appelle ça bambote pas ya Isakolo babi Isakolo soli mo memba ya peinture magamutu ya kitoko Isakolo azawana ya zana nenga ba Paris Belgique Allemagne partout on a en Europe mobimba au mona Isakolo après na Kinshasa Isakolo ezali et na bosanité Dortanzundu wana vena biso Dortanzundu le pétrolier et vraiment na kati aéroport Dortanzundu na pese bambote belé et na pese bambote pa ya Mohamed Kibonga Mohamed Kibonga na kati ya Lyon Mohamed Kibonga na kati ya Lyon et ya Willy Moucheni code mondial et na pesi petit ya Willy Moucheni code mondial Yannick Mpungi yema ya Willy Moucheni wana talaka a propre fort Yannick Mpungi propre maîtrise belé à salama nega ya Willy Moucheni à salama pas ya Willy Moucheni lo banete ya Willy Moucheni tonda boboto akanga miso apesi yakabara akanga miso voilà quoi je salue ya Willy Moucheni code mondial quoi et na bosanité Mireille Sanduku ya Basanduku Mireille Sanduku ya Basanduku bambote ne belé ya voilà
Afikembo na 3 azala kaka Afikembo na 3 ouais azali boyo qui était bala Afikembo na 3 président sogina ni wana na leli oui voilà on tourne kala na ouais fi wana bureau yaza muto ba musicien tout lelo a comment soutenir puis ba jeune musuna monaka ça la un plaisir parce que na côté ça na nzela ngope ala ki sape ki azama mwana mboka a soutenir qui parate ya soutenir bino ba journaliste ba théâtre na ba musicien pas ka ba bon bien ah bon OK ba fifo ota Pedro afi Kembo na 3 nazali na bi stade mama pesa makambo tala Pedro ka Pedro men garçon chic to senga minute mais soko yeto yamba te ngani na biga tala Pedro c'est que mambo ezali atala yo ko sarate atala vraiment $1 asir na bi ezali mambo ezali numéro de téléphone repé ça rapidement artiste numéro de téléphone de malheureusement ça souté yo zawana yo mutu na bureau so ba bengi te to pesa numéro na ngaza isa pona obata mati ouais mais TV comment on m'a rebellé au pesa numéro boy mutu so bengi yo vala finga ne kanga na nini na bilo na bino esika bakoma commentaire et abi ngama na pela li pongi nanga finga ngama kasi to mona makam ça mutema YouTube ça ce ko finga ce ko ne sala ouais ngapena yo zong sa générique Comment est-ce que l'enregistrement pendant ma page Moni Star of Finga Bêtise. Babo ça baba la Finga Bêtise, tu as Finga des génériques à Krinanga. Ah OK. Mais ça va vraiment merci na grado Star faut boire avant to kabwana. Et quand merci na doule ya Tankabir, balobi les grands réalisateurs. Nous avons fait maillot sur Bandeti na Souka. Donc merci infiniment. Et merci belé na ma mère biologique Evelyne Landou Bambo Tebele, na famille Matondo Mobimba, ma grande sœur chérie Glody Bongolé. On est ensemble, Bambo Tebele, na beau tout à l'âme, mon conduit à Londres, Bambo Tebele, na mère na palais, j'espère que tout va bien, Mambozali. Bambo Tebele, na Belbiche Weston, Moté, ma Manu qui est en France. Donc merci, c'était un réel plaisir de recevoir pour vous l'artiste Janet Janet Stade Mayor, l'animateur du groupe Villanova de l'artiste Fabrice Maestro. Tout ce Pembe, on va léser vraiment en tout cas. Atana Sekendara, bon, le côté des caractères étoiles de Star Pembe toujours. Nabi qui est au la prochainement, restez branchés, vous s'abonner, s'abonner, vous liker, vous partager, vous aimer. Ça me fera énormément du bien. Quand moi je vous dis au revoir à la prochaine rendez-vous. Vous dites que Star Pembe Samakambo. Donc, Bobina va parler. Kunana Lola, Baba Rego Salate, Kunana Lole, na Lola, Kunana Lola, na Lola, Bansele Bagode, Dati, Kunana Lole. Na lole kuna na lola agene komela mati una na lola badiezele kolata mati yoka yemba na lola kuna na lole lola nanga kuna na lola na Fabrice Sila lopangu bateka. Merci.